STV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, balan d'émission Dépêche actualité à temps réel dans le système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche sera toujours présenté dans Namoko Mishonoka, aspect spirituel Bopeto, Nanzoto Pe na Molimo. Ceux qui n'ont s'abonné à la page sur YouTube STV Médiaté, contribution les akaka s'abonner à la page Nabiso, aimer, liker, partager. Eza contribution nayo. Naza sirndenge na lobaki na bino tokozwa maître baina judoka international. Na lobaki ombula oyo to bando ya ma maître baina judoka international pona kolobela mamba communauté. Pona kosunga communauté na biso mingi ya Grande-Bretagne. Ben eza ka Grande-Bretagne te e sunga pe communauté à Paris, ya Belgique, ya Canada, ya États-Unis, partout dans le monde ate po tozaka biso nyoso en Europe. Pour ne pas que les gens à Londres et les carapés na bambo comme souci moi tu vois mbulo yo ezali mbula communauté to bandaki première émission na maître baina otolobela kike pourquoi batu bazo kufa mingi en Angleterre maître baina batu bazo kufa mingi en Angleterre pour na escroquerie ba congolais belé baza ko escroquer batu soko lingi ola émission na eza na YouTube na biso to sala ki deuxième émission makamba cotisation pourquoi batu bazo ko cotiser te na ba matanga to ça la récapitulation na lelo na maître Baina Judoka International. Bonjour maître Baina Judoka International. Ouais, bonjour Mishonoka Bopeto na nzoto pe na molimo. Vraiment na pesi ba bonne année na batu nyonso ba landa biso. Nzambe na biso aeba ko sala ebele na ba famille oyo bazo senga na ya salela bango pe to sengi beza salela bango. Merci Mishonoka. Maître Baina, tu es pas na yo poto ko betera masola communauté. Makambo eza na communauté ebele. To betaki déjà ya escroquerie, o batu bazo escroquer batu ba mituka na ba conteneur, ba makambo bandaku, escroquerie o batu ezo sala ke batu ba kufa nango komela batu ba mbongo. To betaki yango, to betaki deuxième émission ya duplex, o ya makambo ba cotisation to ko meka pe ko plengango. Mais Maître Baina oza kolobake na communauté ke okota su makambo communauté te. Okota mamba communauté te osalbe intervention bien na communauté ko kabola bitumba ko sunga na mamba ba cotisation ba matanga na makamba bitumba ya kobundela mboka. Pourquoi maître Baina ozolingo se retirer na makambu ya communauté? Merci Mishonoka, vraiment lo na koloba même yo na vie na nga Mike Balusa na général ngano bo comprendre nga. Omoni nga na mboka oyo na décembre 94. Na décembre 2004, na beti 30 ans. Na ekomona depuis 95, si lelo, presque 29 ans, na travaillé trop na communauté. Mais, et là on a roloba, il faut bien se comme intégrer. Tous à la vraiment intégrer. Ça c'est que babouzo ba 29 ans, on a mon arazo konyenga pena konyaga rosa la intervention. Na que non en Afrique, na que na Congo, na que na Mok Afrique. Na Nigeria, o ba yebi, ba témoin pe bazali. Bazali, na ba 93, eza na ba Nigeria moko ba kangaki fi moa congolaise, fi ana à l'époque à cause na ba 18 ans. Ba kangie ba kosiko, ayibi bango mbongo. Sikoyo, ta bazo kendene, ba congolais tozaki ebele. Oh, nga tuni bango, mais bazo kena leki na biso pona nini. Ote ba garçon na ba Nigeria ba bike ayibi bango mbongo ya bazo kene na nani na gendarmerie oh mais il fallait pas benga ba gendarme ba ya balo ba ayibi bango mbongo o ba kene ba bona ba lero pe ba congolais biti bazarata baza 15 20 même nigérien moto gana mo soka yo sala communauté na no mabeto ya communauté na bino bango ba croisara les bras ba kiparate ngai na landi ba Nigeria na aboke na iwa ota yibi so mbongo ya to kene ya gendarmerie ngabite so boza bezo kene ya gendarmerie bobenga police aya bakende na mebino okene tenzo neza ekopa kendo violer na sala grande intervention mokile yebi na Nigeria na ke ngo ba bon pour comprendre so ba eza makamuna nga me na yeko mona il faut na se retirer na sala li fiyo na intervention na sauver bande kwa fiyo na bazana mboko ba ebian baza pe ba banso ya tangi pe ya kombo boye babango. Mais le lot que ce nom repose à paix, fi en koufa.
akufa na 7 ans comme ça na 26 ans wana na Niger na sauté écoute ça même que ce ba Cameroun bo moi ba intervention to na mboka oyo na zolo bango na Angleterre na UK mutakabola ba bitumba ba désordre lokola ngazate Michel je te dis la vérité pour nga za milieu o ezali ke mikili ya Angleterre na milieu ba congolais eza nord nga so na fana na nord nord eza place au monde ba shop place au monde ba boîte place au monde ba restaurant place au monde tout makambo ebele on a besoin na zo donc on a besoin bo nord so place ngo so eza makambo ebele eza pena makambo ebele ya ba trouble zo monde dans ce nazo se retirer pas mbate na ko mona ke communauté na biso ato sali ndenge nini ba reconnaître le bango yote so bo bisi ba ba trouble msunga akabolaka awa na riskaka ba yebi pe na riska mais fait na zu pe risque était ninte bandimate na question na ba risque OK Micheza mboko yo moi mobile so obeta moi si en tout cas o ba bengi beza ke o conscience zo sala mutuno esala faut pexaraka et arrive pas moi ben moi mobile azana kanda azobeta ku moi si na été yandako azobeta ka tamsusu moi si mo pas un problème na moi si na ye ben bala on bombelo te on dirait mituna mo pe sala raté baza beza trop agressif moi ba la ni moi sango bete ba congolais on est tout bito za tamsu 20-15 ba otika pe azolanda moi na moi singa la kokate muna na yena kangiye tana okangaye lokola moni miso batu quel que soit maître azobanga ngeta ke maître mais lokola moni ka kangiye yaza yi trop agressif a beta kaka lokola moni okangiye pour l'accession na batu ka bangi yote o ka beta so betinga pe coup abetinga pe coup abetinga pe na mouvement si ko tango beta mouvement na ko bouger pété na ko kene pe côté ponga na za déjà muto masolong au moins na lobby na batu ba moni ba ah mon cher maître bana o kango benga o beta mona mwasité yo betie coup o betie mouvement luko senge pardon ba dubusu baza ba kanda moko au moins ba yo kutu tshokanga ke bongo akeka na kanda na yo akeka na kanda no boy bo senga pardon ti batu ba komo so bi amet tozo bisa sengo pardon zo boya au monde nous y a des esprits mo côté les mais face au lac ça au moins on se calmer tant soit après 2 semaines ah maître na comprendre limbisa donc na sauver non na risque que de prison te na sauver pe na risque o sa mutu mabe donc mission na sala ka intervention et belé toke na ka ba restaurant na restaurant besoin muta sécurité na bino o bo futa ka imbo ngaza kilia mais ce qui trouble le restaurant na muta sécurité na ba restaurant maître baina mais yo ya kino client bona ke na una musala nga sala pa mindele naza kilia na ke olia na ke na mela na bazo lele na mais muta sécurité yo li apekisa ya ko bien na mettre muta sécurité otala ke niveau trouble na kuna ya okokate ayepa na nga ponga mboko batosa bayebi ke ça c'est maître pe le kutata ko constater solo et puis dans la intervention na za aura tant na oloba mamo il faut botos au moins pour kaboli trouble je peut-être sur ba pomba mi balé au bimisi pe moko na restaurant o tapu na vient na karnanga na ko traiter na pale donc na oboma ba moto magamo mission ya sala ngo ya trop na ko mona communauté ngo zo changer te OK communauté ngo ezo changer te o ko se pe ndoko bi ba trouble na kabolaka na sauva ba liwa bato na ba prison et fait muto akufite na rondima ndimate so pona la savoir que baza be conscient on dit que police pas sauver bali wa bato oui on a danger ba bengi mbile temps so wa ba mum to mundi mbile na mbeli na yemo bend donc cela veut dire mbila sauver liwa mutu oui mais le kola biso ba congolais to zande muta kufa po mona ke muta kufi ba obosa yemeka a sauver bali we belé et arrive après au fandi na salon de coiffure ba petit mot dasi ba bengana ki to okuta na place boy na west clean do bino fandi minute bu baya yango baye zani bayo kana bino boye bate bo zani no weta masolo o ka trouble au kaboli micho tellement salon ya trop et là vraiment na se retirer na makambo yo mikolo yo na si to bimai pe na yo
na kaboli pe ba trouble mais trouble mo na to kabwa mikolo na restaurant mutu pe na beta ki te po exacte so kabwa trouble beta mutu na sala ka wana te ba na engagé te ba futa ngate ozwi ndeko pena obimisi po balelela nga ka ko meke baina donc comme là ba on va devoir meke baina so azane fa kabola ka ozwi po kaboli ozwi mutu ngo otie libanda na ba kwitine akokwa libanda kuna kaka ba tutoza na restaurant babenga ambulance babenga mbila et arriva ba mbila ya batike nga sko charge et arriva pe ba ambulance batike nga charge so yebisa ngai ba risque na ozwana ndenga ngina okuya soka kufaki charge na yo et komanga et pour mona yo bimisa na kimia mais lobi nango masolezo betamo meke baina beta mutu en mouvement yana ngina okuya libanda menzo anu beta kino o beti mouvement to tchega libanda mais le kola za ina kwiti na kote kota kwei kwei mon seconde nga kwei ona oreba iba ke ba beti ete ba ko muso ko banini o beta ki mouvement donc micho ba kaona j'espère o ba rolanda nga ba comprendre nga na se retirer na opina na se retirer nango nazolo bango franchement la vérité ezala na moni trouble eza batu bangi ba bunda na ko kabola ka lisusu te mais oyebisa ki ngai ke ezana batu mususu asali plan ya combat ba okuta na bake no bunda yo yebita bengi yo maître baina ke etika nga place boy nzoka nde azali déjà na ba oke no bagare tant yo koma bo sutuki ke okomi place à bagarre c'est histoire vrai Dieu me voit c'est na loba mangamo na ko sanzamba frapper nga ndia arrive après o après ton petit mo benga petit ka confiance ah vient na ngande nyoza parler na parler vient to beta so tatu na nganda zoka nganda habito beta tout si ba yoko na batu na ye ngana yebite ba kubunda kuna ya omona nga place bo okeso akende ye moko abengi nga pe na yebite na nzambe te yego arrive pe toke naye minute te tant ba obenga to za so libanda azinga lusu na kata restaurant o mettre to beta moto mo libanda ozo yeba eloko te donc na risque même ba liwa na risque pe dégâts bon bimaka buka ba petit mo bimina ba baseball de so memi meke ba ina yo memi meke ba na salon intervention micho on a ba no histoire vrai ba petit mususu baza na kanda mais atali a vie au maître ba ina a forma ya na judo vous comprenez a forma ya na au mona kanda zala ki mais a doser ka pour mon mando so so bi maître yo ça l'intervention oh petit na c'est l'intervention tento benga na ni banda wa 15 to kutana to betana mais ndenge nini ye na yo ngabi oh ya tike webisa ngate ke bino bo bunda ya bisika to bimanga to na nganda misho mo ba conséquence wana boso ba pecha scope ba bope ko yokanga baza tapsu na bezo sa mutu na mo mabe ba ko sa pena nga mabe po ba pecha msubara ba pe ba arme minduki makambe bele misho ozo risquer pe vie misho na rubagi na yo na yebinde ba ko sarati même vieux Mike Balousa yebi que 3 jours passés aux années a moninde ba pesa charge à makambo moko ba pesa charge o ba 2024 nga una yebi yango te me ba pesa nga tino no débattre le kambo so be na ba débattre ngo te trouble pe ba to be ba ozoka mais nazolo bango pourquoi ne mission na yo pour mission nous a suivi ba landara yo et puis mission no ba yebi que ba to be ba le gara ba lo ba vérité et ça message on pesa la communauté boye baka ceux qui bozo bunda ba problème en bon na bino ba problème ba conteneur non naza besoin to boye bisanga susu na se retirer nanu kangelo na lo bano bo mona valeur nanga mission na biso bo mona valeur nanga et puis dans nos ala bo ka c'était mec ba no ka bo on a lo ba on mission bo eza lo kana zo interpeller ba tunyo so boye ba ke na tiki makambo ba intervention so ozo ka problème na yo ya bitumba ya nyongo ya nini maître baina akosala intervention te mais maître baina nayebi ke o préparaki makambu soko za na pointe nga pe na ko kolobali kamsusu tozaki na mamba ba cotisation ndenge yo se retirer eza pe na batu musu na makambu bazaka makasi na ko récolter bambongo soki matanga ezali ba se retirer est-ce que ko na makambu cotisation po yango ne eza makambu batu bazo telemela ngo ba mikolo mingi Micho wana kutu vraiment
Non, yango moi sima. Ok, ça va. Wanga mona makamna yego loba. Nanu vraiment silité. Ok, on appelle sur parole. On continue. Je n'ai silité. Et arrive à peu bo vieux moko boye. Baza mes ententes na lek. Ba lek on peut moi peut-être sous 15 ans. Les gens regardent la biga doza bien éduqué. Il y a eu azata mkono à 5 ans, il faut respecter. Mais ba lek msou baza mboko. Ce sont des voyous. Ce sont des délinquants. Ce sont des bandits. Donc, bon, au fond, au monde indengele pour la vie, monsieur mon au quitter. Au salaire vient une intervention. Au salaire vient une intervention. Tant au salaire vient une intervention, c'est pas vite pour sauver des vapituana. Mais pétuana sont n'engue sauver viona. Alors ça peut à masse année au bazar na bango âge moko puis na ba karaté moko. Au monde peut pétuana peut comme benga. Ah, yo musano saba intervention ba vio ba magai masanso au mono. Micho congolais ba rose à la 20. Bazo manquer mutu. On a besoin soit vrai. 19 croiser les bras. Taka zala rabinga. Sur point nini bazara croiser les bras. Tam su bazo banga na bango. Bongo ta la bandi à Nigeria wana. Kasi on a vu. C'est ba banga na bango mais batika ka ko tchaka ba makelele. OK. Il faut que Moutou a quand même important to respecter. Oui. Nga zo respecter kana medio zo salade. Oui. Na ta ba service au sala ba ivero uti musika ozo ka pour un message les gars et la communauté. Oui. Tantôt ma msunga ngina sa do pour na zoyeba ba valeur na yo. Oui. Ba te belé ba valeur na psota. Oui. Michel ne sauvé et belé. Na sauvé et belé. Tant la première mission na betaki na yo na bike eza ba maman msuna ebiete. Ma pesa comment mta nyongone mbongo zonga. Oui. Eza maman msube na ebiete. A pesa comment mto amelaki mbongo mona voyage zonga. Donc cela veut dire naza quand même mutu mo nazo sale belé na. Mutu mo na ko ça important na communauté. Na communauté c'est important. Maintenant on mona so que na communauté ngo bozo ba valeur na ngate bo sale na ngape lokote. Hein? Tu as bien besoin de bonheur. Attendez la bunde la Congo. Nous avons besoin d'un jour chef de l'État à reconnaître ça bibiso. Et ça peut bien. Vous devez reconnaître ma valeur à tout et décourager. Oui. Micho ba ko na zo ba ba muto okanga ya becho kuna mouvement. Et ba cohésion ne longo. Il soit vrai. Na rotanga pe ba kombo pe ba to soit Micho il soit vrai. Micho na sali ebele alors naza so na besoin na tika kangelo na lo ma 2025 ko. Le roi nazo tika makambo pona otika. Omoninga naza mutu moko ceci na bike makambo na ndosa na 2024. Na longoli yango, na olongolango. Eza na liaka no na melano, na olongolango. Ba msutu muninga na yo. Ozo tel so bimasa. Tala kutu danger mo za yango boy. Ai so babi. Ato ki ba bomanga. Ato ki ba sanga mabe ko ebisa ngate. Très dangereux, maloba bon. Ma bosse ni que tam social intervention si ba problème. Ya ba nyongo afinga mutu amanka mutu ba sali ba ngi ba sema benga na sauver. Mais comme na tamoko abia ta ba ngi ba sanga mabe ko lo ba pété ko ebisa nga pété. Mission a changé. Et ça message. OK. On yo so ebika luka makambo pa mettre ba ina zali pour kabola. Na robanda susu ko kabola te. Monsieur Zanine. Monsieur moi makamna oloba no ebike eza mutu sina bloka yango. OK. Yango leo na plateau to tike lo loba. Mususu bazana nyongo na ye. E fait ba ofuta nyongo na été. Ba utiliser mutu a jouer rôle roi et maître baina. Oko bezalo. Allo ozo ba goza nyongo mutu bo ezanga maître baina. Mais ça yo nzoka mutu a imiter voix na yo ba utiliser combo na yo na téléphone pour ba senga nyongo. Oko mutu obeta msusu. Et fait ba ok na le selon tam sous 15-10 minutes. Musu be mo atala ko voix maître baina te. Oko bu akati phone. Mon la benga bien maître yo benga nga ko pona nyongo mo atena benga yo te. Bazo utiliser combo no na bato intel. Je ne mona ramakambu. Je te dis la vérité, ba vieux mai qui balousa baza ba mbiaka na mboko. Ba te belé ba mbiaka ba biki na ba no soit frais. Siko yebisa nga ba risque ande ngwana. Femme na nga za onat. Si ba temse na ba petit moi ta plus de 15. Ba me yebisa mobile na yo a doser pour mikolo to luxai.
Charles Mbongo côté Mbongo na so na notanga mo ba kombo ba pour comprendre Charles Mbongo côté Mbongo ça mon va bimete pas même 10 minutes ba petit mo ba luko ba zebele ngabela aso na mina tika faut pas to la ni ba petua petit bo luko nga yo on te vient yote mission à esprit aussi oh vieux na tango comme Charles Mbongo côté Mbongo mon mona na ne tout naï oui Charles Mbongo contre Mbongo yoba salama ngana moi non na bien Nigeria na ndiso otanga ba kombo diston na za shop na Western Road bo tout na mettre ba ina ba 93 asalele moi c'est intervention de ba nga ba violer grâce à mettre ba violer été na mona ba jamaïcain ba kanginde ona biso moko na nzela nga azoleka na voiture na legate na freinant na hôtel na nige ndiko ta munga bien maître ba to ba kosinga na tout ikanga na tout ina ngate mais quand nous on a ça la choc si on va bien on est là l'équipe on a tout calme là bon bazo menacenga na tiela massa on a poids to sauva dans la salle et belé na moni communauté zo reconnaître té surtout bata banganda na bakana na bango bata ba restaurant nganda moko te na mboko ba lo ba mettre ba ina ndenga yaka à salle intervention té ozo sala mais kuna makambu ya ofele zate umela ofele to lio ofele te futaka mbongo bazo ba responsabilité ba restaurant na bango ba bandeni ba ocha ba sécurité na bango balande ya bango na lingite mettre ba ina micho yo ta croydon oui oza milieu moko za mwa rekile noro na zepso za makambo nord oyo ezala makambo tango luki ko bima lundi à dimanche na nord chana mutu na yo na semaine okuta mwa msata 4 jours il y a 2 fois té obi ka pese ko za ben Ghana to Nigeria ayo kanga congolais de 20 personnes Ghanéen to nigérien quand to baka ba mama ba nyongo o ka mena yebze o kanga congolais mais ba congolais ba otala bon on ba te nyoso kanga ya moko mo pe ba sala intervention mais ngana sala ke belé vous comprenez na rôle ba te ba événement nyoso nazalaka musupe ko zala pe nazala ngote me ba ndo musupe ko te intervention ngana o palinga na sali ebele olobela oyayo na sali ebele na se retirer et puis na moment opende za boye mutu nyoso efaza l'intégrer to yi ba potete pona ko bundaka to yi ba potete pona ko swanaka to yi ba potete po so ko defi mbonga mutu oboya ko futa po koma so ba problème obi mapomba to yi bongo te o defi mbonga mutu futa o zibilo ko bata conteneur komisa o problème bo sala on ndenga bien manda ko sala ndenga bien pour te inviter na nous ba problème est 2025 au changement mentalité c'est ça Micho na otiki lo sur la question Dieu me voit Charles Mbongo côté Mbongo wana pour ebe place neza wa siège o ko ngo suna le kaka binga meka oh ni o muni ke sona za kata ka wana za na baseball aza passer mo bo église vida betan affaire nini selon mobile wana couple ne soke bébé za pour na pasteur soit zo c'est la pasteur na baseball Micho na za pesa bon conseil ezate kama kamyo sona ke na ngota msusu bien na blende mutu la kangate na te ya jo na ta matea na bino so baseball oye nango obeta pasteur abi oui soko beti obomi o mote ke vino ezana boloko tango ezana boloko moi sans tango tika akonya na etam susu ba makamna o salade oui ndeko se calme elle sera bien maître yo mutu pesa ba conseil elle faut na yo kayo donc ba image so ezala ko la ke to zakaka brutal ni na conseiller ndeko pesa maître merci a du baseball tu on a coffre ka démarrer kenda na sauver pe passer wana mais passant betam soupe na tina na betelete ya morote ya mibalete belé donc un peu ça eza makambu na zela ngo tamingite ngaka kana loba boye on a lobby Micho oyebi mo makambu nga pe belé eza yote to kana no fête garçon mo yo banga mettre ko même moi na mwasi mo te oui yo mo sko loba ko ba mo ke yo il faut loba mais avant na no loba na ngina tuna mo po ba tala biso ba ko ba mettre à ça intervention mettre so mettre nga communauté va reconnaître na ni pour communauté va nimako ba ko ba mettre ni va reconnaître na ni mais c'est sûr na bi ko reconnaître
En tout cas, ezobima lokola ombongo to ninte. Oui. Qu'on reconnaître les gars qui ont la communauté au fan bobi à mettre ben obi ko sauver après ba kebele. Et ça l'appelle moi mutu lokum. Oui, oui, c'est ça. À mettre ben glace dans lobby ben so za itende de. Oui. Mais ba to ba so ba mela ba bungi. So sauver qui peut mutu. Ah, maître bon ya sala ki boye. Il fallait tika kaka. Ba mutu au moins problème est à deux personnes. Tantôt moko ça kanda makasa na besoin ça mutu mabe. Et fait tu sais l'intervention, mutu peut-être ça que kanda nanga. Oui, oui. À sepelité. Oui. Nga même moi si mon nzela na bino na femme na autre. Bo sengile aide na matanga ah maître pardon hein. Yoko muzana non. Boza côté moko banzela mo bokenaye. Na meme na betele ku 45 minutes. Na opese na solliciter ku tout pété. Na tunye pe kombo na été. Mais tant na commissaire na ndaku na ye. Libosa ndaku na bango. Nzoka tant na zwe ki na matanga. Ba camarade ya mobile ne ba bengi mobile na ye. Ba lobe moni maître ba ina kena mère. Ba kena maître ba ina. Mobile na fandela nga cousin. Na libanda pale. Yo masolo obeto yebi. Te mais moi si wana na mobile na bazaki matata mobile avanda ripane moi ça vanda ripane. Wana ngai na za kuna. OK ngane na bakisi yango. Ngakuna ça te me oyebi bien que mobile afanda ki couser. Et ça li que na banatiki na zongi na gulo mwe place na tika gena ndako na 20 minutes. Tant na roule na komi parler après une édité moi ça benga. O maître o komi nga bina komi abi ah. O komi benga bina komi abi kutu ndenge za wana. Mobile na nga ba benga kiye balobi ke muta kena mère eza maître. Na moment na lobano au monde était tango connu au monde voiture montée ya mukie ya noir et la no simasima. Et tant que chauffeur total ba rétroviseur tout. Na bien na monaki. Ay mobile na mta na Orlando. So micho. Na sala ima be ko memena ge moi ça ima bete. Ya no monaki. Tato ke no su fête moko muta yo sengela moi moko aide na mema na bina mema ba na ba cité. Nyoso na pesa message. Moi na moi si nyoso za congolaise na matanga na fête nani so za yo mona memote. Lobo za mobile no. Poto komi ko inviter ba problème. OK. Pondé lo ba ke peuple ngo be conseil ba trop. Merci mingi peuple ngo be conseil ba trop maître. Wana za ma communauté mais tozonga na makambu ya cotisation. Parce que to sola ki na téléphone ba te belé o bazali komi pesa na ko récolter mbongo ebele bazonga sima. Yo bazali na makambu wana. Est-ce que orolmani na communauté po ba komi ba toala bazonga sima pona ba critique makambu ebele parce que likambo za mikolo makambu cotisation ya ba matanga na ngala bakisaki na ba cadeau na ba anniversaire na ba mariage. Okolobani développement muke lelo tozo solongo fara fara. Oui merci nani ba to ba comprendre. Michel Noka afan na Croydon eza ba milliers moko ba boîte ezate banganezate et puis massa batu bande bazarao na ba milliers kuna ezate. Yana Michel pe na nzele mission ka oyo azo sala biso azo prendre azo teama. Michel Noka bato ba ndoko zo ba cotisation na mbongo na mboko. To chakaka na kenonga ba 97. Ya ba matanga. Na ba matanga. La plupart bato na ba tika pour na nini communauté na biso oyo elingi batu mabe. Communauté congolaise elingi batu mabe. Ceux qui besoin batu malamu en pic du mal wana ba hôtel mais la bino batu malamu ba diaboliser pe batu et yo sala pe ke nde ba diaboliser batu ba commission ya solo communauté biso elinga batu mabe. Batu wana soyo akeko récolter ba mbongo par exemple 6000 micho yo koufeli mwasi to mwana to mama to papa to ndeko to mwasi koufeli pe mobile so ba memelo ata 5000 livres yoza na temps o ba do contrôler mutu wana jamais o sepela ba ele mbongo mo mona ba komi ko bengo ndeka sabo ayimbi ba mbongo ali ba mbongo mbala mo na za émission na bengo mbala mo mutu ngo sani. Première fois, deux fois, trois fois, découragé. Atiki. Courage, on est en tout. Ouais, on recueille. Il y a aucun matin. C'est facilité. C'est facilité. Dans la vie, on a salango. Michel aébissuyo. C'est facilité. Au coup, tu as bien, nous sommes aux autres tungisaï. Tant aux autres, c'est un bon. Oui, moi,
toza prouver de kufit ah zo tungsanga trop emo pa ngana ebiete na kopera na ete mo saka effort ngamo na loba na kanga 4600 na matanga Philemon Ndombele na zo sala ngope tala lona loba po emo pe tino plateze ayo tina loba pe boye ngope so bato ba tijenga bien na pe na mwa ba colère oyebi ke causation nga sengi na Philemon Ndombele na sa ngona kaete nga mona zuna ndako to ba récit nga non na sa ngona récit à communauté pour ba sala ba récit papa ngoma pesa nga récit à communauté mais groupe ya batu mususu ba boy récit à communauté ba zo sala na kae mais nga na sa na récit à communauté o pesi 50 ba ko maboy Souche tikali. Souche tikali. Pour oekei, oetikali zo laksake. Ozui récit mais bon ya contrôler on a oetikali. Oui. Et arrivé pe bo ah maître ba papa mo robenganga maître. Ndeni yo kandisi combien? Ah papa mo na zuma 2500. Tozo tozwango. Na opesa bango. Pour passer ba démarche ya ba pont funèbre. Bete zuma ba 2 semaines maître okangi combien 1800. Tozo tozwango. Neba na mai kaka ya biso ba milliers. Babi oh comment bango bazwa mbongo ya yozo sala yoza na yo moko bango baza so 4 ndenge zali wana o atuko opesa bango te tokotika wana famille na sani oyoka na oyoka tana sali so bongo bango be ko ba comprendre que bana mai na nga ba telemi babi non comment ngana ke kota mbongo bino bozwa ngo ya bino na mona te e o sala so nini ke o tozo yana bozoya enga ko ma ba baga bana mai na yo contre contre groupe wana nga ko ma baga ti to ranger kaka ti na yo kanga mbongo au moins plus de 2000 quelques to ke so na famille to tikango mais ore ba to ba beta solo nde na beti yo ka so ba to ba diaboliser mais que yo pe ba lo ba ko liegi mbongo mais babo beta nde na beti micho décourager mambo kozwa cotisation tantôt 21 jours wana mutu so bengo ka peso 50 livres il faut que nanda kuna il faut que nanda kuna c'est ngona ba système online ezalite oui online banking ana palenga mona bimete yaka nanda okay nyoso ona énergie bazo ebate femme nanga témoin na obeta tam so banda 8h tina ozo nganda tam so na 0h pona lugela ka ndeko kufi mbongo pour bakundaye pour bakunde ebele ba décourager bato ba sala ki bato ba décourager bango mo ba tele maraté pona ore ya no moni lelo komi soko kufi zala na mwa groupe bato na yo ba telema mais liboso za ibongo te liboso to yebote ba président Gabi wana ba travailler dire ba mamisha ba travailler dire ba tunyo so ba décourager. Alors, bino bato za na média, faut lancer un message que ce que mon zali incapable na likambo bi ko sala te ti kaka koloba n'importe quoi. Ce n'est pas tout le monde qui va ozwa mbonga matanga ba ken envie ozwa ya koliango. Mutu zo ko kende po ngindi on ba tumbete faut ba kundaye. On dit que pour votre information, les ande moko akunda ma système ba force commune. Est-ce que tu vas bien? Lobango tu vas yeba. Tokena ba papa ngoma nangai na ba nego mususu et puis so ba kunu en force commune tozolo ba bopo ba tu ba po bomba mbongo ba sa pe ba silence live ba tikaka ko bilamba ba griffe même mbongo ya te faut ba bomba ka mbongo pour ça peut arriver pe yo kufibo ba tio bouton jona ba cheke bouton pour ani ando tambwara yemoko se ba yo tambola yemoko soda kosa aseka apete jour kufa Micho mbongo bele kota te batu ya l'état mboko ba mina biso lokola bino bokundi te biso ndo okunde na système afo komi na force komi bazaka na besoin 8 personnes o to ko ya 50 te 8 ka biso ndo okunde to kenda 8 ngape na 8 na se retrouvant na tala système ba okunda ndeko na lela système a force komi libulu moko batu 5 ya za 4e na tuni bato wana kuna bia bongo sonde nini bubwangi mabele te bubwa ba pusha nzete balobi na ngate etikali mutu monso so ayebo nde to kangi
un peu ça na ko baksana wana o komela ki nga vienanga vienanga akufa ki na Croydon première fois na vienanga pire vienanga que son âme repose un peu John Kamba akufa azaki mutoyo na milieu communauté azalaki penzate azaki kananga même ba cotisation azaki o chate matanga o chate et ça là que vietanga kufi faut pas que no kunia na fosse commune oui pas azaki na mutute ngalo baki que lokola za vienanga na ko liane ko melane. Il s'agit même na teka biloko na ngana kunda vienanga na ba oya ngayo ebi histoire ngo John Kamba mais bandeko na ye baya na 900 euros donc 900 livres oui na ebi 900 livres mais ba komi ko bundisa nga on a sala ke na litapo to kanga 10 000 livres on ngamo na cha ebele na famille nanga maître ba na ko contribuer ba na ko benga ba master nanga ya ba nof ba contribuer ndeto kunda vient nanga na honneur na cotisation ya bato Croydon Union Sosaf London to kunda vient non honneur na regretta na loba ke ata na liaka na yo so okufi vraiment OK na fosse commune po bande ko na ba uta Belgique ndeko na bango propre tata moko mama moko mais ba cha 900 euros mais ba komo loba ke ngana liembonga matanga na regretta na baka soki na yebi mutu ato kufi vomi ba kundo na fosse commune na okota mamba cotisation te po biso ba mission no ka to maboko pembe depuis na mboko yo ba 32 ans ngoyo na yiba mbongo mutu te na escroquer mutu te comment il vient na ngana ke na escroquer mo matanga biloko wana maître baina et décourageaka yango bato bazo ko récolter mbongo ya matanga na ba kaye to pesa ka bango respect c'est ça to pesa ka bango respect parce que même ata mutuana ata olia akotsa pe carburant pona ba démarche yo linga ta carburant mbongo ne ako ba ko sale ya matanga Micho ce qui ka famille reconnaître que maître Baina a elaki biso yemoko 4600 bon mon note que nada motema bien ya solo soki ba kundeli bino ndeko bazaki ne lokote eloba massa moko to récolter mbongo poto kunda ndeko na bino quand même famille boza la reconnaissance eloba massa na mo maître na bo tanga kombone ata sala une blague mais d'un côté ah ben na bi mettre 4600 na ko payer 3000 balles na payer 3000 balles na tchepe 600 na poche na ko tiki ya famille na 1000 ba o mona ka bien pour na bombo même chose ça la ngoté Michel on moni tika to lobaka buye maître c'est très important ko lobo o bata comité so ba moni mutu ngakutu wana zaki viena nga batutu ba bike vie wana lia ke pananga afeta ka bonne année pananga ba Noël pananga ngande na zaki nefo skin na ye donc na mboko ndeko azaki na ndeko te ba yebi ete ndeko ne ngai ya ona ba ke viena ke na batu ba komi ko loba ke na lie mbongo na lie na ebi histoire wana ba memaki uti na niveau comme na kanda me biso batu na yo oto yebi ko salaki lo mo ya munene po bango batalika tangu kufi yo fande ina ndeko wana plus de 10 ans maladie na ye besoin neti na ndaku nanga oui o saleke belé on a Micho enfin batu mso ba ko longola biso na bolam oui mais on a longwa na longwa na communauté te na mutu na longwa na makamsu na monike olobi mingi ya intervention ya bitumba surtout na tika yango uzomon ngale na yebi motema no me na omona okoka te na okoka na biso vekte na okoka ngale na ngamo mama mo tata mo na tanga komone sexe livi batu ba yebi bezana musala nzambe ya defate ba melie na bato ba conteneur leki na mama mo tata mo leki na nga mais bato suna sala mo intervention et comme la tourner ta benga na imakamno na kota te ponani pono bo côté kasi na longwa bana ba makambo ya intervention tina olo babo vie Mike Balusa aroye biso na kuzu un jour abate na mona misu nga ba pesi meke ba ina charge ya nyongo ya ebi mutu na makolote meke ba ina zo ke na okitoko mais ana lobi bo ebi pourquoi lobi na po aba olandanga na batu Manchester Newcastle Birmingham partout Angleterre mobile et puis na olo bango bo pona nini po tango e koma trouble moko za na millier to na restaurant to na boîte na boye ba ko ma suso meke ba ina sa lobaki na boye pe ba ko meke ba ina zaga na bangaki te meke ba ina tiki atiki na ndo sa makambo ya défense ya ngamoko na mwasi na ngana bana nanga o communauté o na tiki
Comment ça n'a été bon, on a tout le monde là-bas, tout est maître, on a un sportif. Donc, il me maître, on a une animation, on a un sportif, boxeur, pendant un boko. On a permis de Congolais, on a boxe dans boko. Sauf qu'il y a un palmarès, on a un EBA comme ça. Maître Baina, au tiki, toye bime, tout ce qui est chité, pour la monnaie lobby, pendant, oh, nous sommes qui n'ont défoulé, mais il y a une cotisation. Mais quand on a une cotisation, pour cotisation, et qu'on continue. Parce que Batou, parce que, et comme une cotisation, comme une bêta CT, on dirait, il y a un groupe, il y a un WhatsApp à cotisation, bande kobotia, comme une bêta CT. Na boanya na yo, tolobate on a duplex. Mais, zon wata moi minute mouke, cotisation, pe na makambu, il y a un cadeau na matanga na ba feti, pour te clôturer na prena personne le basuka. Michoko bêta CT na cotisation, ko tcha mois prêcha, eza ma bêté. Ok. Batou msou pa bimisatam sous 100 livres, to 50 livres. Ce qui n'ont pas sous la pression, ta au chatter. Oui, oui. Ce que vous lobele, ta au chatter. Ngai batou msou lobele la chete, lobele la chete. Tiens moi ando senti bizarro mal à l'aise. Ta bo lobele sur la piste. To ça la rabo poto zombo to kunandeko. Et ça pele bando msou pe bon opinion mutu na mutu. Le roi des jours passé mon bizarre binanga bi ah. Batou msou to ebi bon te pon to chela bombo. Faut ko expliquer. A lobi ben na fond de cœur na ebi te no chembo point. Faut talisser. Bon, bisogno sposant ba raisonnement de moto. Bisogno se peut cancer de moto. Tanga lo bibongo ezama kanisi nae. Mais côté ça yo, lo balendeko. Muto akufi oye bae te aza congolais. Contribuer pour ba kundi. Mona comprendre. Donc tout tika se mto acha pression bo mone mabete. Ba mbongo pe to bito kanga ona. To kina pena ba pression. Na ko yipso me bimisho a. Na mo akombo no ate. Ato siliki. Mais yebaka yom tuba ko yino po siliki ngana ko songo mbongo na cha poche ngate no songo mbongo to kuna ndeko mon ngaye va pa ba ma ba chepa vangat ko pe ah maître yo kombo za ate na silika ate poso na siliki ko silika ngane mde ekende amwa présent te no cha ko be lo no sa tuna cha eza normal po eloko ezara liweza pona mutu tout nzela biso tout tant yo bando boya ochela baninga obandi ko disitaka olingi opesa te bonjour ezwa bon maître baina tuko lobi kitoko mingi pona peso lo basuka to clôturer batu mususu ba tchaka te to boite tanga kufia zo ba lisusu te mais maître baina ezana batu mususu ya tchaka te en tout cas comme on est la liste Atsakate, ngana ebi bate belé ngana na South London, bate belé to cotizaka, au moins on a ye na liste atsakate, même quand la couve bazo betele c'était mais bande bazo yi matsakate sko, ba yo tsakate sko comme mukolo couve batchela yo, au moins be wana besoin décourager. Micho wana na obombe la hôtel lelo pour votre information na bande ba Hollande biso, lelo na yuke komi soko tsakate. Loba som susu oye na moi inane ba ebi makam na ote mais so zam taba 30 ans 25 ans 28 ans 10 ans 5 ans ba yebi o chakate micho batwana ba ozwa sumbongo batute ba o chela bangote naza ba preuve da kufeli ba ndengone abi bo chela makaye na kufeli ba bi to yebse ba vérité to chate yo chakate mais o aye sikabo ebiete bo chela mais so ko umeli o chate ba o chelote. En tout cas, on a besoin de code UK mobile. Parce que les boss, ils ont cahier ton tu as vérifié mais les comme online. Online, so chat tozo tanga. Tozo tanga, batu baza ko chana na che. Toza ko yeba, surtout mingi so yebi batu na yo. Oyeba ki intela che. Au moins la beaucoup na mutu yo no chete. Comme on a liste non. Ozana kutu na makamba cotisation te mais okuta ka master moko boye. Neti na lobi na kuta bembe moko eza na côté na so asap. Master mo tuni na micho. Yo soche, même si c'était dans na chete, abi anga pe na rocha. Moi déjà, c'est que ça na liste, azo mona combo wezate. Na si to komi presque na suka maître baina, oza très important na communauté. Kalate ba mona biso na maître baina, to banda koleka émission chaque semaine. Na mois février to banda koleka live. Ce qui les kameza na communauté, to banda koleka live direct na YouTube na biso s'abonner, maître baina to bandoleka live yo poko bandoko intervenir ko loba ko tuna ba question e ko za la makamba communauté e ko za makamba ya mboka ya Congo to bandako leka parti ya
février semaine à liboso février to rotango chaque vendredi na pourquoi to bandole kana mettre baina live et au banda premier samedi premier vendredi à février chaque semaine to bandole live na mettre baina na YouTube na biso mettre baina na ebité so za na likambu o na tuniote o vraiment merci Micho oza lilobananga bon ya suka soute na olobate ya suka za lilobananga émission yo pour émission lelo bandeko balandinga vraiment bozwa temps na bino bo comprendre mec à lobeli nini na lobeli makambo eza très important na sécuriser be vinanga na zo batela be vinanga pona o clôturer na yebi mutu a uti Londres ke Suisse moi si moko ayako tala muninga na ye na Suisse amoni mu da Londres azawana abi na mu da Londres na abi ye uti Londres na uti Londres oyebi mutu intel oyebi mobile moko intel ba moyo kwa mu da Londres wana azaka na sida azaka na sida mutu Londres zo confirmer na mwaso ya Suisse que mutu Londres wana azaka na sida et ko sala mwaso na bimi abengi mutu ngo ya Londres abi na moni mutu mo ya Londres azali na Suisse awa na tunye yo mba mo ozaka na sida tala son niveau ya basket so tala niveau ndeba okano na mutu ne wandengo o témoigner mabe so benda film trouble bon na kabola ola na niveau na kabola et puis mutu pe ya Londres abi na tiki oka pona mettre baina biso na sala gebele na longwe na makambo wana ona lo bana tato zana yo trouble mweza kuna na ofanda wana meme na ofanda wana mta makaste na ofanda pe le roi na sala gibe intervention te na lo ba ona saba aventure na lo ba ngo na saba aventure Micho vient na Mike Balusa à comprendre na to c'est l'intervention à 3 jours mais quand batongo ba pesa ba charge na bango ba comprendre te maele ni na kenango so na kenena maele wana te nde bato ba bomani ya solo na ndimi pesa ke na zo responsabilité soit à refuta mbongo ngo me ba pesa ngata nyoso ani poto tchana se mais le peuple ngo zo comprendre te Micho na tiki ngai na oloba boye na réservé quand même cadeau oyo na moni ngazo ba valeur non mais so ba ba valeur non te no senga ba valeur non Micho na réservé moi cadeau tous en démontrer pour na oyo sepel nango oza cadeau na pesio eza ba montre moko trop cher mais na zu oyo ozuana zoana et puis na bagisi on a oyo na la ton côté mettre baina quelle surprise très très fort yango babi ko reconnaître mutu tanga za na bomoy et puis mettre baina na la ton oh sorry bolimbisi eza nini eza signe signe ya bénédiction merci mingi et puis na 100 livres en tout cas yango mettre baina pambolinga na 100 livres sterling eza na valeur ya $120 eza à peu près na valeur ya 110 € livres sterling en tout cas Micho montre oyo za Rolex mais na osepela tamta 2026 2027 faut mona ngana loboko te bon mikolo yo na lata mingi oyo ya ngai oyo ya Emporio Armani mikolo yo be mission ba mona on a poni couleur vert na poni couleur à Maréchal c'est sûr en tout cas merci mingi en tout cas ça a plaisir à trop mettre baina et puis ndenge za boye aux invités pour le loto que restaurant et puis vient na pe Mike Balusa viona Mike Balusa baza ba vie moko pozo na mabe et ça passe parce que ça peut belé la communauté ba aider pe ba de belé mais tam sur nzela ba bilili eza makam na bango te ya na to reconnaître ba to ngota baza na bomoy asalisi ba de belé ma immigration ma mikanda ma banda donc vie pe na osala tout bo mona ne boye bana pour lobe soke Congo tam su bo tamwa na bateau na e ba bateau OK vie Mike Balusa kitoko trop azana de bateau bo tambola pe ka bo le bio to sepela pe beaucoup la ka Mike Balusa émission ça le ka sponsor soko sponsoriser mission et kozala bien mote si kozali beaucoup la ka Mike Balusa na bosanité Alpha Kiala mokonza bandale na bosanité Alain Konga na Paris artiste de campo yombo te ngana Boliston noka en direct ya Belgique yo
papi nimi oya tika ngai te tongo midi pourquoi partager émission na bosanité général Ngando émission spéciale na général Ngando les crocodiles les grands combattants na pesipe les géants les grands combattants les géants viennent nga les géants bambote ngwana papa Selio na Paris na bosanyote petit papa na bosanyote en tout cas pona lelo na bosanité maître original na Lyon yayo pe ngwana bambote ngwana ezaki plaisir kwa maître baina aloba oya zalaki nango soki nano s'abonner na émission na biso te s'abonner na émission na biso partager yo pe muto za na ndako za na poso loba oza na likamoko lobela na communauté to lobela business na yo olingo le kan émission plateforme ezali obengi nga la numéro na nga mission no aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo toko yamba yo okoleka émission oyo esuka ka na YouTube te eleka kana Congo Web Télévision oya Chabani Record en direct à Kinshasa tolekaka chaque mardi na 20h10 rediffusion mercredi na 12h ezaka ba mono na YouTube te ba mona yo Congo Mobimba pe Mikili Mobimba po toza koleka na Congo Web Télévision pe to tchaka ngo na Facebook na biso ba extrait Facebook na biso ezali na peu près 200 000 abonnés to boka pe ba extrait na TikTok na biso pona lelo tosuki awa ezaki abino mission ka aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo s'abonner bye bye. Mwana mama, agence FB Import et Export Ayeli Soussou, Tinda Lelo, Zwa Lelo, Ozana Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town, Olingi Otinda Mbongo Pekoli na RDC, Kinshasa, Lubumbashi, partout en RDC, Yakana agence FB Import et Export, Biloko Nayo et Kozalana Sécurité Nyonso. Ba adresse ya Afrique du Sud, Johannesburg 40 Rose, Primrose, Germiston, Benga na ba numéro oyo, plus 27 73 26 56 284, plus 27 82 29 97, plus 27 67 85 64 98. Ozana RDC Congo Kinshasa. Olingi Otinda Mbongo Pekoli Afrique du Sud, Lubumbashi, Matadi Boma, Kisangani, Kindu, Olwezi, Goma, Butembo, Chikapa, Kasumbalesa, na agence FB, Tinda Lelo, Zwa Lelo. Pour plus d'infos, plus 243 89 71 777 83, plus 243 82 042 49 65. Adresse Nyangwe, numéro 269, commune de Lingwala, non loin de la 109, référence bar MP et Sonas. Agence FBI, number one. Tinda Lelo, Zwa Lelo. Azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Nikolo nyonso koyoka Masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Nikolo nyonso koyoka Ba million Namboka Angela Ezate Dele Sage Maya Mikoba Peuple Azali Kolela Baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.